eloko na koloba edino image fimbo continue kaka frapper bango na fimbo edino image eloko na osenga yo chicote bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image ouais donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous maman, global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, dans Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les toujours dans la colis, tous les fret dans conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salut maramio sur la kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express. Bandeko, ba fille wa uta kisasa ba yana poto, ba monza biso makamo. Fimo auta kisasa ayena poto wa makamu nyonso kaka ya yebi. C'est la fille qui connaît tout. Bon le babo na yebi yango. Bon le babo na yebi yango. Ngana zoleka na ngabenga. Mise satu ngabiwi nini? Oni ne tuna ni solomo na zana ngabi soloni. Odiko mobali na ngai. Makamazo sala. Hazo kwa kuseli banda. Hazo kwa kuseli banda. Bodineza malamu te. Na ngai na buya yeme po. Infection na zana na mbali na ngai. Ya yite infection eza malade. Infection na zana na mbali na ngai. Poto banile to bandakala. Omunika mise setu pokaka na invita na makambo. Sinote ndesi to kabona kanzakala. Mbali mobimba. Apesa nga respecte na misa batu. Odiko ngai to longwa kuna pato zalaka. Odiko longwa kuna to sanini. To zubilo tukota pa yona ne baba na français to déjeuner nama to déjeuner mana to déjeuner pour le baga to déménager dans cette la boy fiko lobeleki na bibo le loi souti
tolongo kuna te ministère ça to koma pas musu to déjeuner na mana to déjà bana mené si to déjeuner na manako to déjeuner soki makambo yebite kolobaka te fi ya suka toki na misapi ngapela mina ko aider te na tala ministère ça tout tolongo pas to za rozala to déjeuner na mana to déjeuner mini si to déjeuner si to déjeuner français to déjeuner na mana elongo wana apusani bwamoni mundele moko atelemi na ye atuni monsieur angotuna question bisi 170 telemaka yoka français mais excusez-moi c'est ici que c'est le bisi 170 se mettre debout donc na mundele atali pelavi oui ma congolaise bozo buka français ya buka ma fière c'est ici que le bisi 170 se mettre debout mundele atali c'est quoi abi azo ka maintenant le kana ngai aleki asisite akusa nsupa mususu wana ye kaka koloba na misa bato makabasoro balongo mususu yo ngabe sina mbona ngase yela ngai nina moyela yo kasi ba démager de oye sala mokosa ba démager Jean so ba démager ya sa so ba mati so ba kale mona ni frene sala mo mokosa sala ni ba démager Jean mais c'est pas déjeuner na mani ba déjà mani Tito Kabonaki a ce que le prononcer à moitié. Et c'est tout là, ce soleil. Ce soleil. On a koloba. Et dis de l'image. Film où continue kaka. Restaurant Ewaka. Chez Maman Jeannette. Au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba. Chikwang, Conga national, c'est moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi yango. Eloko na koloba. Et dis de l'image. Film où continue kaka.